Vérité maquée c'est Niki, grâce et grâce. Vérité maquée c'est Bika ya compter la vérité. Ouzei qui salou. Vérité maquée c'est Tikana yebi sayo Niki. Oyebi mosala Vérité, ezali notre groupe ya tous les jours. Vérité, ezali notre groupe ya tous les temps. Simon Bongo, Bambongo Ebele, Mandela Zidane, Motema ya Bobet Loupé. Nyonso pe ba téléspectatrice nyonso ya Vema ke production Vema ke TV les partout que vous allez en Amérique, en Asie, en Europe, en Océanie, sur tous les 5 continents du monde, bambote belé aussi que vous allez na pesibino bambote na ba fan na nyonso ba fan ya Mama Vérité maquée c'est la polyvalente et sans oublier na la Reine Zinga TV, la Reine Zinga TV yepena botami de l'on na kati ya Allemagne na bosalité ba joyeux anniversaire na yo pe ba fan na nyonso partout vous allez Mama Vérité maquée c'est Vema ke TV a mesana kotambola partout la activité nyonso pona kosala musala na ye ndenge kaka ayokana na Nzambe lelo naza na bairo ya kuka naza na koka bisika pitoye kokabola mawa na libota oyo ekufeli Bible lobi tolela na ba oyo bazolela pe tosepela na ba oyo baza tosepela lelo toye kosepela te me toye kolela na libota oyo ebungisi mama na kati na libota sans plus tarder nazo présenter moto aza responsable na kati ya matanga oyo esangisi biso oyo aza moko ya mama oyo mwana ya mama oyo atiki biso lelo boatarde papa botarde maman. Ok, merci beaucoup papa na ngai nayebi ke toza bana nzambe toza bachrétien bible elobi liwa mpona mokristo eza liwa te me eza kongi eza na mokolo moko trompete ekosone bakufi nyonso bakosepwa dans le seigneur oyo bakufaki en jésus christ nayebi ke mama na biso aboti biso kotala deja bakoza mokristo seke mama boti yo eza moko ya nzela oyo alakisaki yo lelo aza invité lelo aza mama atiki biso azongisi ame na ye epai ya nzambe mpe nzoto na ye ezongi na mabele liloba na yo ekokozala nini namoni eza na bato ebele batiki misala batiki bawenze batiki bandako baye kokabola mawa na yo liloba na yo ekozala nini mpe na bato baza kolisika mama kofi bisika baleli nzoto na remercie mingi parce que ndeko mama lokola uti koloba na nake liwa eza nzela ya biso nyonso na remercie nanu d'abord bible yango moko ezolobaki bato ya bisengo bakabola bisengo bango bazosala feti bato na mawa mpe bakabola mawa na oyo aza na mawa napesi nanu merci parce que tomona mpe bato bakufela bandeko omoni mpe bato mpe baye na bango te omoni mpe ozolelaka yo moko bato mpe bakosunga yo mpe baza te mais na part na nga na etanke nayebi ke na chrétien nabongola motema na ndima yesu comme mobikisi mpe christ oyo asali ke lelo nayeba kombo na ye na remercie parce que lokola na mwana nzambe bana nzambe balandaki ngai ba belle famille na ngai elandi ngai ba bon père na ngai balandi nga naza na joie po eza pe de choses te moto alongwa mosika afuta batransport na ye po ayoki ebemba mama na yo aya eza nango na joie te bato ya maboma kutu bato kutu toza na bango pene baye te me moto alongoli transport na ye po akoma esika oyo nafo na remercie ye nako remercie ye te mpo bamisusu bapasaka soki moto akomi bazopanse na makambo mosusu me nga nazomona présence ya bato eza utile na kaboli na bango mawa un jour mpe ekokwea na ngambu na bango nga mpe fona kekabula mawa na bango. Merci beaucoup papa lipatela na esika moto nyonso ndenge adage oyo tolobaka mbila etelaka partout vraiment papa aza reconnaissant adage oyo tolobaka la reconnaissance est une acte d'être béni sans prier sans gêner papa aza très reconnaissant na bato nyonso oyo balandi ye papa na ngai sikoyo liloba nokozala nini na bandeko nyonso baza parti esika oyo baleli nakoloba boyeke na remercie nano bandeko na oyo baza a parti Europe
na remercier au baza na partie États-Unis, na remercier au baza na partie à Hollande, na remercier au baza na partie à Belgique, na remercier ba au pe baza na France, na action basali kunanga, na remercier lisusu bandeko oyo tokaboli na bango mawa oyo basali récompense ba yebi ki na kufele mama, na remercier na bango na oyo basali pona ngai. OK, merci beaucoup na bandeko pe oyo bazaki na bisesi ka bakungi mama. Vraiment pour ça na tebo s'abonner na VMAK TV aussi ka pour jouer image oyo VMAK TV. VMAK TV. Bo s'abonner, bo liker. Vraiment Nzambe yalola akopambola bino. Merci na sima caméra Michael Mayola. Bobo sanate boko pesa Nzambe raison toujours maman véritable baka boko pesa Nzambe raison. Merci Lisusu na église, il y a la restauration des familles, il y a la consolation des âmes, la consolation des familles, la restauration des âmes et sikawapi oyo et kambami et kambi et pas notre maman pasteur Rakiel et Christophe. Merci na papa Olivier, merci na présence à papa Landou, merci na présence ya papa Polydor, merci na maman na biso nyonso ya église ya consolation des familles et la restauration des âmes. Nzambe yalola apambola bino, merci na maman Eliane, merci na église Mobimba, pe merci na bato nyonso oyo toleli na bango maman na biso elongo tika Nzambe yalola asala bino bolamu bele pe apambola bino boko pesa Nzambe raison à suivre. Yungo pesaka yungo zwaka kumbama pona nyonso ne tobondeli tolobi amen. 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 OK, là comme on a pasteur Olivier nous avons encore passé à l'église la consolation. Amen. Et par rapport à Zali Papa Nabiso, nous avons gagné à l'église et le lobby et aussi là Baboyo amen. Nous se retrouver toka bola mawa ou ekomeli Papa Nabiso donc pour ça que la maman Nabiso nous avons la tante Nabiso, nous avons la coco Nabiso ensemble. Alléluia. Yango nous ko partager muke na oitali liwa. Amen. Liwa ezanzela ya biso nyonso. Et origine ya liwa euti na mukanda na Genèse chapitre 3 verset na yango 19. Kuna Nzambe azoza na Adam. Le bien lokola yo yoki mungongo ya mwasi na yo okolia na pasi mabele kozala modi mpona yo jusqu'à ce que okozonga na mabele bisika yibaki na kota. Alléluia. C'est ça l'origine de la mort. Et Dieu a prononcé sa parole pour nous les hommes. À cause il y a désobéissance, il y a parole de Dieu et l'humanité mobimba et suit punition Yakoufa. Amen. Et ça le passage moko ezoloba na Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 elobi que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir retenir yango. Bien maintenant esika matanga ise sika ya malamu oyo sengi na biso to réfléchir parce que na matanga toteyaka ebembete toteyaka biso oyo totikali po tokanisa tour na biso ekozala ndenge nini. Alléluia. yango naleki na interpelle biso ke na Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 elobi mutu aza maître ya souffle na ye te. C'est-à-dire le maître de notre souffle c'est Dieu. Et un jour le Seigneur va nous le demander. Alléluia. Aujourd'hui c'est notre maman qui nous a laissé. Et demain ça pourrait être moi et Gozalanga et Gozalayo. Mais ce qui est important c'est à nous de se préparer. Alléluia. Amen. Et ça peut surtout se préparer pour que ça mette ya paix maté. Mette ya paix manabiso et Nzambe. Et mokolo ya liwa mutu moko azalaka na makasi te ya kokima liwa. Amen. Le jour de la mort ezalaka un jour moko mystique. Et mutu moko aza na force ya kokima ya koretenir. Na yango est important. Nous devons se préparer. Parce que mon kilo ndenge toya
Toya papaya. Amen. Amen ba mama. Amen ba papa. Maman na biso abota ki biso. Tokoli le mama tiki biso. Biso pe tozobota. Tokokola mais pe tokotika mokili oyo. Mais ce qui est important, eza pona biso toyeba mission na biso na mokili. Toyeki na mokili kosala nini? Marche na biso na mokili. Tozotambola ndenge nini? Toyeba que un jour Dieu va nous le demander compte. Yango, pour que biso monga ebelete. Ça la réflexion. Aujourd'hui la maman est partie. Demain ça sera être moi, ça sera être vous. Mais ce qui est important pour nous, de recevoir Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Parce que je sais que les morts en Jésus-Christ, baki bopema. Amen. Alléluia. Bakufi kati na Yesu, baza na repos. Bakufi kati na Yesu, bakufi te me balali. Liwa pour la Christ ba Christ. Les a sommeil. Toujours pema. Yango plus loin la Bible. Les morts en Christ. On est battu à liboso. Alléluia. Après le vivant de Bakolanda. C'est bien de mourir en Jésus. Et c'est Jésus qui a vaincu la mort. Ce que l'ennemi au long à loi peut vivre éternellement. Recevoir Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Amen. Parce que Jésus c'est lui qui a vaincu la mort. Dieu nous a punis de la mort dans Éden. Et Jésus est venu pour enlever la puissance de la mort. La puissance de la mort peut être détruite par Jésus. Amen. Parce qu'après vie, nous avons une autre vie. Au Seigneur réservé de ce vie éternité. Et nous devons penser comment on va passer notre éternité. Éternité n'a plus de repasser au caca à Jésus. Et ce qu'on a à Jésus, c'est l'enfer. Amen. Pour faisons de bonnes œuvres. Servez le Seigneur. Aimez le Seigneur. Toki mamabe. Tosala malam. Pour malam, on a un jour. Et Olanda Bisso. Alléluia. Dieu va nous juger à cause de nos œuvres. Dieu va nous mettre dans les balances. Évitons le mal. Faisons le bien. Le bien paye. Le bien ou le bien que nous faisons, c'est ça qui va nous amener au ciel. Servons le Seigneur. Aimons Jésus. Marchez avec Jésus. Évitons le péché. Obéir à la parole. Aimer le Seigneur. Faire du bien à Dieu. Et c'est là, Ekolanda Bisso. Amen. Aimer à mourir en Christ. Je me prépare. Si la mort arrive, parce que séparation est sa douleur. Mais ce qui est important, c'est que moi j'ai réussi à moi. C'est Jésus. Parce que Jésus c'est la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. L'homme a trois parties. L'homme a le corps, âme, esprit. Le corps c'est rien, c'est l'enveloppe. C'est rien, c'est la terre. Amen. L'importance de l'homme c'est son âme. Alléluia. L'âme. L'esprit est âme. Âme est un siège à sentiment, d'émotion, à plaisir. Alléluia. Et c'est ça que Dieu va nous juger à cause de nos âmes. Amen. Tout ce que nous voyons, c'est rien. Salomon le dit vanité, vanité, tout est vanité. Et le jour de la mort, personne n'a la force. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Et ça, moi, exhortation que le Seigneur m'a venu à cœur pour que nous partager ensemble. Et la maman nous a quittés. C'est bien. Si la maman était en Christ, ici, quand ils allaient réserver au ciel, là où Dieu réside. Amen. Mais Seigneur, n'a pas koufi, katina Yesu. Tika, Nzambia Pambola Biso, tu mets Nzambia Mapoto. On peut faire les prières. On a coupé un papa pasteur, puis on a coupé sa mot de circonstances. Amen. Nous sommes bénis. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te magnifions pour ce moment que tu nous avais donné à partager la parole. Roby n'a pas créé l'homme. L'homme est créé par toi et tout peuple est ton peuple. Seigneur, merci pour ce que tu me bénis ce moment, Seigneur.
soit avec nous, consoler la famille qui pleure, dans la paix du cœur, Seigneur, pour le moment qu'on va passer ensemble, et après qu'on partit, on a biso, on a le Pambolio, on a assisté biso, à Kamba biso, du début jusqu'à la fin, reste un programme d'union sans colo, n'a pas beaucoup notre Pambolio, au nom de Jésus, nous avons supplié et nous te disons Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Ils avaient ces moments-là. Pour la biso, la Christ, Koufa, ils avaient bénéfice. Maman boti biso, lelo biso dokoli, biso peto boti, yatiki biso, biso dokundi. Ce qui a kundaki biso, il n'a pas la passe. Mais biso pas na tokundi, ils avaient ces makas. Amen. Amen. Mais en gros, vous allez gobenga. Ndeko na biso pour la repérer sa biographie ya maman. To ya maina na maboko na simbo. Ok, to pesi biso soso mbote na kombo na Yesu. Toza vraiment reconnaissant na ndeko nyonso ya mwasi pe mobali, papa mama, ya koyeba kozala na biso na moment ya tristesse to ya douleur, mpona koyeba kopartage na biso mawa, ya koyeba kopeke mama na biso, mpona koprescrite vraiment na temps na biso po tozosala vraiment ta. Je m'excuse, tout ça là vraiment rapidement. Tozo le kakopé sa biographie. Il y a maman, il y a Yaya, il y a Coco, il y a Leki. Oyo a sangisi biso na après-midi lelo. Donc oyo a outé koti kabiso. Maman oyo outé koti kabiso. Abengamaki na kombo. Il y a maman Godé Matongi. Filiation na ye papa oya boti azalaki na kombo ya Mukabi Maroya te mama abotaki ye abengamaki na kombo ya Kimwesa Godé e mama abotamaki mokolo ya le 24 ya 10e mois ya 1936. La maman a dit qu'il son âge à 37 ans. 87 ans, je crois. Abotamaki na province ya Bandundu na mboka Congo. Et azalaki maman oyo azalaki ya Kobala. Mobali na ya bengamaki na kombo ya papa Alphonse Mahata. Et maman ayebe kobota bana nef. Na kata nef tozalaki na sirapage et triège minina. Et na bana oyo ya botaki baebe kobota, c'est-à-dire Koko atiki banetu baza 50 et basubnet baza 30. Oyo nga moko na solo bana bino naza moko ya parmi bakoko oyo atiki. Vraiment, aux alaki biographie à maman Nabiso, il y a moi et maman Natamolaï, azalaki vraiment malade, azalaki penata ya kobela et atika kibiso mokolo ya lundi, il y a les 4. Il y a les 4 ya moi Otozali et lelo eza funéral ya maman. Que Dieu nous bénisse. Tous ceux qui sont responsables de la famille. Lolenge yango ezali pe tozongisi merci na mabota nyonso oyo ekokabola na biso mawa. Bible ezali koloba na biso esengo ezali na moto azali kokende esika na matango po esika wana nde tozwaka réflexion, esika na tozwaka mayele lokola ndeko atiki biso pesa na mokolo moko tokotika mokili oyo po te toza bapaya na se na moyo. Tokanda kokanisa soki tozalaki na makambo mabe tokanda kotika yango tosala malamu.
lokola bauti kote ya biso babiete misala ekolanda biso. Donc misala malamu ekolanda biso. Soki oza na misala mabe mpe ekolanda yo. Amen. Tozobondela Nzambe asunga na nsima kobondela bakopesa biso mai ya komela lipa tokolia ekozala mpona lokumu na Nzambe. Tobondeli Nzambe oyo akela mokili oyo aza mokonzi ya temps mpe ya circonstance. Ye nde ayebi makambo nyonso oyo asalaka na volonté na ye. Eza na volonté ya moto moko te oyo mama atiki biso lelo. Moto moko te o biso toki koloba ete ye nde azali culpable, ye nde moto asali boye. Eza na moto moko te. Moto akoki kosambisa Nzambe azali te. Soki aboyaki engaki kosalama te. Lokola ye alingaki topesi ye merci. Yango biso tosangani kati na esika oyo. Sunga biso Nzambe. Batela mai tokomela lipa tokolia nyonso eza en action de grâce mpona bolingo na yo. Esala moko pasi te. Complication nyonso na bokonzi oyo epesameli biso nakangi yango na kombo na Yesu Kristo. Peuple ya bato batiki bandako na bango baye kokabola biso mawa bazonga na kimia na esengo kino kokoma na bandako na bango biso tokokumisa Nzambe po te Nzambe aza malamu. Na kombo na Yesu tobondeli bongo. Amen. Papa na biso za na likolo tokumisi kombo na yo topamboli kozali Nzambe. Bible ebengi yo maître ya temps mpe ya circonstance. Merci mpona samedi ya lelo osepeli tosangana ensemble en famille na likambo oyo ekomeli biso na libota. Kolo toyebi ete liwa ekande epai na yo pamboli lisusu moma oyo tolingi kozwa exaltation Seigneur. Force nyonso négatif oyo eza ya yo te nkolo ezala kosika Thank you.
Grâce grâce ite makese bika ya kuntela verite uzeiki salu verite makese tika na yebisa yo niki oyebi mosala Vérité ezali notre groupe ya tous les jours. Vérité ezali notre groupe ya tous les temps. Simon Bongo Bambongo ebele Mandela Zidane motema ya Bobet Lupengi ya Baba Basaoula Yona Maître Julio Kanza Oyoki misapi ya Joël Mbala l'ingénieur de son Jessica Kinsala ya Irene Bisselo Oyezali El Quintala, je confirme 3 fois. El Quintala, El Quintala, El Quintala.